ozomona biso to tiaka mibali pression mibali bakoma na embarras du choix embarras de choix po amona pe kaka la kiso pe kaka nalingaka oyo naza na droit osalaka oyo oloba mobali osali oyo peut-être pressé prouver motiliste c'est ça bon nga nayebi ke oyo eza naye na compte à rendre na motu te aza naye pe te ke po aprouver motu parce que na vie soki osalika mpona aprouver motu ezalaka nango bien te ozomona. Mais moi je pense que c'est bon pour Aluka prouver nani. Pour poto ils ont beaucoup ici la raté. C'est ça. Et ana batu bakenda poto ba 1999 batika osomba ta mabelete. Ba bengi sape mutute. Ba bengi sape mutute. Ozomona. Mais au moins na mutu mo bakenda na 2020 akaya bengi sama mutu moko. Ozomona. Et loko ici la raté ba we la raté. Moi je pense que au de salango te pour luka ko prouver mokili mais peut-être ça parce que mon opportunité ya muta ko aider ya monani a aider ye a salisa ye pour akende na ye ozomona eza nzela eza risque nzela ezalaka bongo et surtout banzela ba poto ya okeko kata kata eza nzela ba risque to mona bandeko na biso ebele bakufa banzela ba mai clandestin ozo comprendre ebele bakufa banzela ba turki ko kata c'est pour na kota ba Grèce ba mère médicale ozomona ba Joël Zowa o ba risque ye gabi aza mokala te tomonaki si lakende pa mameni sakende na gabi akende na Teresa c'est le contraire na bato misusu c'est le contraire nde tomona belle dame mosusu aodeplace mo boye tomona bato baolande na nsima baninga génération na bayaya mais na bato nyonso belle aza na bango bagénération aza te bango nyonso bayaya te baya na ya théâtre na âge bakokuta mais baya na expérience mais c'est le contraire na sila mais c'est le contraire sila tambola na ba gabi te ya gabi ya kaka so ba toucher sila pour mona ke motema mabe diviser côté en quatre théâtre OK ala la vérité o ba bombaka ya ka oloba ko étaler malgré ce que dans comment ko yebisi azala prudence parce que na mokili to koma oh soko olobela si la fausse prudence na maloba biso dona droit erreur te poto olobela si la yo moi te ke ba portant presque pour ba millionnaire à butu kimbimbi na lobi te jusque là pour ngana yo confirmer loko mo boye to nini c'est ba audio ça prouve que ba souffre abi kana ta sola la te no to sur bota a ko souffrir mais libana mais ça ba action comment on a meublé un modèle c'est déplorable vous avez une occasion de vous dire eh biso to bando sala te biso to zeka ba pire petit na pire serre biso zeka ba pire petit na pire serre biso to bando sala biso kuna te hein bato ba vivre réalité neza bato ba sala kuna mais sauf que bato bando sala kuna sauf ba ko témoigner de lo mo ya bongo moyen muto bo yango ezala te parce que eza muto témoigner eza muto uti na kati ozomona biso tozaki na biso kaka ba pire petit mais non tozaki engagé ozo comprendre tout comme bakotokozwa tout comme peut tokozwa te mais par rapport ya moto azo travailler aza a mérité kozwa ozomona parce que azo travailler tant ya gabi ba série wana biso to telemela comportement ya gabi ya ko toucher baza azana ba journaliste bando soutenir oui je me rappelle toka oui bando soutenir le ya gabi ko mabe je me rappelle biso to bando telemela ya gabi te ko toucher boye pété po ya gabi ila biso pima solo ba Baptiste awa ninga bota na leya po masolo leya na Baptiste biso to yeba ngo ya te mutano ya gabi biso to yeti ya gaba comment na niveau kangisa fivette na parquet voilà je me rappelle azana ba journaliste bando soutenir ye ça va bon ngana lingande nene botayi abima ta pona une fois ayana ko défendre non ya gabi et libale pekisa mais to ngana balaka nene botayi bando fandela ngati tozaka na biso bien tokoma na biso sola mais na be na yebisaka tokuta pa mama Irène Masiandoki nga bo sentir libala ndeza na bitumba au moins tant yo bali nde bato bakomi ko sala ba émission eloko komate so ba biso ki mapate eloko no komate ndima so mapate ko ya ndima so mboko no komate so mapate ko ya ndima libala na ba réalité ego petit ba pété omoni mais siko lelo ye gabi ofinga mati mais na temps wana nene boto ya tika biso te to musu to te melenda ye gabi atanga mlunge nga mutatanga mulunge ya réseaux sociaux zati ayaka penza abando kote la nini déconnaître normal décarré nga na réseaux sociaux mutatanga mulunge zati otanga mulunge po ba ino ndene bakatinga munoko te bokatanga te
Ouais, venez ya bali ya silama menga na silama te. Yo zakaka, to kita. O te mulunge te. Mais fanya gabi. Soko te mulunge ya ko tende bateau siko bana minute bazo finga ya gabi. Tout le plaisir pour nous de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes, tout dépend du format où vous nous recevez en ce moment. On vous dit un grand merci, grande ma joie de vous retrouver encore une fois de plus. Je vous dis un grand merci, abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez des commentaires, ça nous fera énormément plaisir. Vous suivez cette émission, nous sommes en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, et à la présentation de votre humble serviteur Décaré Bachia, l'homme de Boya Makambozali, garçon à 1m70 par choc et Kingo Mombe. Je vous dis un grand merci, abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez des commentaires et ça nous fera énormément plaisir. Vous comprenez déjà, il s'agit de Juste Mania Malika, c'est avec elle, tout le monde partager les plateaux, tout le monde ressemble à émission. Si Dieu donné d'accord avec moi, à fond la caméra pour dire déjà bonjour et bienvenue à Juste Mania Malika. Décaré Bachia, bonjour, bonjour, on va tenir sur Bolanda Bisson en ce moment. Dieu donné au kit derrière la caméra. Bonjour, Naye, bonjour, on va tenir sur Balinga Bisso, bonjour, on va abonner à Malika Officiel TV. Bamania Chounio se place Bozali, Bozolanda Bisson en ce moment. Merci beaucoup, Nabino. Bon, continuez à s'abonner à ma chaîne YouTube Nabiso, bon partager mission, bon liker et je dis un grand merci à ma partenaire Nanga Nyoso, Bekam Touche, baby et Sika O Malika Mania Koma, partenaire Nanga et Sika Bekam Touche, on a besoin de sommes ba Vietnam na ya kitoko ba pere ki no musuni. On nous sommes bien bapéré qui n'a kitoko, Bekam Touche azawana azana bapéré qui a ba qualité nyonso. Chez Bekam Touche to bandi na bapéré qui na biso ya ba $10 ezali ya ba 15 ya ba 20 eza. Ba to belé ba poser ba question Malika mais est-ce que bapéré qui a ba 10 ba 20 oui, eza bapéré qui a qualité mais ya niveau ya $10 payé. Donc Bekam Touche azana maman peuple o azo satisfaire peuple congolais, o azo sala musala na ye. Azote kabilo connaît na mutema mabete ana posa mutu ya mutu nyoso ezala propre ozana a besoin ya pere qui na ya partir ya $10 Bekam Touche za tozana adresse mibale tozana ma campagne station ma campagne tozana station Total na station ma campagne sur référence na biso za tokanga mina station Total soko ye na pompage na arrêt Maloeka na 3e bâtiment au monde na Bekam Touche zawana donc ko hésiter te yaka somba ba pere qui na kitoko orphelinat moderne espoir maman Mireille Pacave. Merci beaucoup Nayo, merci beaucoup à maman Adita Kupumba, merci beaucoup à maman Zozona Endi, la maman de tous. Mère Z. Maman Z, Topesio Bambote. Merci beaucoup à maman Lionel Moukendi, maman Societte, Allégresse Moukendi. Moukendi Allégresse, en tout cas, je te salue. Merci beaucoup à Binenio Obolinga Malika, Naibike Bozé, Belé, Loretta Bissa, Motemaya. Viens à Bisso Ville Pamba, il aurait Tabissa. Il y a eu un Fabien Ngom international, mode d'avion toujours activé. Hein? Fabien Ngom international en tout cas. Merci beaucoup Nayo PD Karibashi. Eric Kabongo les codes en États-Unis pas linga analyse. Nani? Eric Kabongo les codes en États-Unis. Eric Kabongo les codes. Il y a eu un one. Eric Kabongo les codes de États-Unis PC même bota à la biso. Voilà justement la Malika beaucoup d'actualité. Avant d'abord tout compte à moi, tout le dans du solo Oyo, on se pose des questions, est-ce qu'ils abaissent, est-ce qu'ils ont solo? Pourquoi ça? Tout le monde va question belé. Il y a eu un moment dans les réseaux sociaux tout le monde a écrit une tika, na écrit une tika tout le monde a yo, tout le monde a odia, tout le monde a moura, tout le monde a belé même si et si mal en route même vous kabona tout ça là chemin là mais vous colipez déjà tout la responsabilité na les lots siko to kali solo mo ya mawana kata réseaux sociaux au ba faire la confirmation ils ont moko ya écrit une tika ba moko ba confondatrice pour le bon va créer une tika pour ça kata voilà tout le monde on a biso Carmel Odia tout le photo de Marseille qui sont les réseaux sociaux azana madame Mabuka ba kangiye na Arabie Saoudite pour la côté sur les photos na makama ba est-ce que Odia ba kangiye ezabez eza solo par rapport à tout ça là ngoko lo banya makambo on peut pas moi éclaircissement na bato ba rota la biso ba non Cameroun. Bon ngai déjà décarré likambo ya Odia na ko confirmer en côté parce que Odia avant voyager à la Kengate mais Odia naza parmi bateau to sorola ki pende suka ngana sorola na Odia jeudi na 23h na sorola na Odia parce que tant to sala makambo ya matanga ya Morissette matanga ya Morissette veille monture ezaki vendredi le 7 il fallait to somba uniforme et puis to tia ba cotisation mutamando simba mbongo ezaki tanya mabedi
Azani mabe de stili ka lobi akosenga bambongo sute po bato baote bambongo te. Mote me sukaki. Parce que ngam na komi ko benga sko bato ba privé na bengi Odia ngabia Odia. Ndeni lobi za ve mortuaire et tout sonné ko na ve. Après makamba cotisation to banu beta masona biso mususu to seka ko to en tout cas c'est matanga za soma mais lobi to soma ba uniforme na biso to la tabi ka ba maputa. Na ninga bia ngapa na ko lokana na ngapa na mbongo ka otia cotisation. Ya bina ngate me nga na somba lobi 4 heures na opesa oni wato sur le jeudi na 23 heures sur na Odia. OK. Motema motu peto yeba motema ya motu sanduku. Abina nga me atokuta lobi vendredi. Donc on somba liputa na obenga on apesa liputa na moko comme ça na opesa maman mbongo cotisation. OK. Nga na bi OK c'est bon to comme vendredi na bengi Odia yamba ti nga bi Odia azara maman tactique au tek na téléphone. Ah yamba téléphone te pourquoi ayambi téléphone te. Après samedi na surtout kimba moko après to to cimetière nga bi oh mais namoni Odia matanga te kaka biso wana tongo wana mutna mutazaki déjà agité matanga et tout émotion ba mawa kolela kozala ki wana après ce que to kundi ne to comme ce qu'on a salle oh ni na surtout nga oh mais namoni Odia zate on a dit, oh, numéro donc, j'ai vite compris que Odia a voyagé tous les vendredis parce que tant que comme samedi numéro Odia et les Kalisouti. Après, nous avons dit que Odia en Arabie Saoudite. Et le Congo na Oloba. Si réellement ça bongo, parce que na source mon Congo na Holandela, il faut na scooter na solo na mpaka moko. Mpaka a éclairci parce que ngana tindaki mutu asola na mpaka po ngani mwa mpaka na za ngoti donc mpaka to lo mobali na ye kwa na tindaki mutu asola na mpaka mutu pa soli na mpaka ayebisi mpaka ayebisi mutu na ke ononga kuna zo kamwa nde na zo mona ke bazo tema réseaux sociaux ke bakangi Odia et tout Odia ça na bien yo ngana ezongisela ki mutu ya maloba tout na yi ce qui Odia za bien asa la biso vidéo de la biso tout le monde a casé bien l'inquiétude des alatés l'inquiétude voilà c'est ça l'inquiétude parce que tant que yo zo biso to za bien aza bien mais biso tout le monde a odiaté sur le réseau mamusé le ba attendre makolo ngo to yebi ke suka bato bakoma tu même à Rome sikoyo ya nzela makolo ngo ya odia et koma te po ani voilà ça fait une semaine na quelques jours ndenge mpaka solo na mutu wana ke otaza bienga ko naze toni na kamado sadi soki mpaka zo linga bombelo ko mo be pas traiter entre eux ay ba ke ba to mitema mikuse na réseaux sociaux basaka en kota miniature voilà en kota miniature mais ce qui est luka peut-être que a solo na famille Odia oh biso to yebité mais ngana lobaki na luka famille Odia na m'étonner qu'on s'est renseigné ce qui quand même bazar ba nouvelle ya Odia ba nouvelle voilà au ce moment parce que décarré cacho ya mboka mupaya ya ningi moto na cacho mboka non hein tout ça oyebi ke cacho na yo mutente la ya ba koti so bobeta masolo c'est qui OK malgré otikala mais mususu loba oya oyebi ke na mboka na yo ozo ba visiteur bongo na mboka wana o tolo ba Arabie Saoudite na mboka ba Arabu wana ba Arabu bano bato ba face mususu ozo comprendre alors ngana senga na mpaka wana mpaka Odia azongo na légèreté ti et ana mutu musoko zaza mbongo mazangi ba idée peut-être que luka ko intéresser bato mususu ba ko pesa pe idée parce que Odia biso ndi to yebi Odia Odia soda na biso mo kutu abangaka Odia soda na biso mo kutu ya Congo abangaka bongo soda ya mboka mususu ya ba biso ki arabe na ki anglais parce que kuna balobaka anglais na ki arabe je ne sais pas mais nga ba yebisi ngezaka anglais na ki arabe yon des langue na bango façon to yati donc et ça a bien été et ça a bien mais man parfois le biki bosso na Odiati 23h est-ce que atana li solo a flasher kio ke masa bomba pas ma voix atikali au flasher ngate parce que to so na Odia to kuta vendredi to ke somba di kuta to lota samedi na matanga ya Mauricette OK atika ko flasher ngate et le côté
donc nga tongo bayo bandi ko beta solo ke bakange Odia na nzela boy parce que Odia betele ngande awuta ki Afrique du Sud ça like 2 jours on m'a appris que na 2 jours on a kendaki akende peka ko luka nzela ngo ozo comprendre parce que jour moto zala ki na ye to beta kama solo na yebisa na bia ngai kutu visa na ngai Afrique du Sud espiraka po ton a boti Victoria moyenne voyager zati na kanté na bota bien pour na tende mais vu que na bota ki na zaki na bota ki apona ba maladie moyenne kende zaki souté nda ebisinga o mais nga kutu pe na kenda ki te na sala ka 3 jours avec singa ba vidéo na sala ka 3 jours na boye na posta il pété a posta pété akenda peka makambo peka ya ba voyage ya ko lukaka kokota ozo comprendre alors effet c'est pesami effet c'est salami tokoki ko condamner te tokoki ko loba pe mabete to porter juste soutien nzamba yoka Odia mawa le Dieu nzamba yoka mawa sanza ye en fait aso na ta Kinshasa basanza ye soki eza na bato bakanga mais basupporter Odia te basanza ye basanza ye po normalement ndenge oloba te tolela papa Fati tolela pa nani tokolela pa nani nani nga kosunga biso basalela biso procédure wana po Odia zonga po bakanga ye moko te baze ebele ba HM batangenga bakombo ba HM journaliste mo azaka amwa mwasi YouTube ezikaka tozaka ne ana YouTuber azaka plus petit à grosse molir ba HM nyeso ba kene ntela na bakanga bango marien o akotisaka illustre babi bobi bo moya kaya ka et deuxième tour de bakanga kaya ba bakanga deuxième tour bakanga ina délégation ya memaka soki bango ba mela bango basanda ta Odia basanda ta Odia po na oyo kapasi na yebi niveau gai na yebi niveau Odia supporter soda te c'est la bien que donc mobana za part responsabilité na kata voyage à Odia c'est vraiment Malika bon akoyi kozala na part ya responsabilité te parce que biso basi tant que tiaka mibali pression pour nous faire biso likambo mibali bakoma bazara suna choix te ozomona biso tant que tiaka mibali pression mibali bakoma na embarras du choix po amona pe kaka la kiso pe kaka na linga ka na zana droit osala ka oyo loba mobali osali Odia peut-être pressé prouver motiviste faire ça bon nga na yebi ke Odia zana na compte à rendre na motu te azana epete ke pour prouver motu parce que na vie sokosalika pour prouver motu ezaka nango bien te ozomona mais moi je pense que ça bon pour en tout cas prouver nani pour poto ezam boko esila te c'est ça ya na bato bakenda poto ba 1999 batika osomba ta mabele te ba bengi sa pe motu te ba bengi sa pe motu te ozomona mais au moins na moto mo bakenda na 2020 akaya bengi sa motu moko ozomona eloko esila te ba wela te moi je pense que au de salango te pour luka ko prouver mokili mais peut-être ça que parce que mon opportunité ya monta ko aider ya monani a aider ye a salisa ye pour akende na ye ozomona ezanjela eza risque nzela ezalaka bongo et surtout banjela ba poto ya okeko kata kata ezanjela ba risque to mona bande ko na biso belé ba kufa banjela ba mai clandestin ozo comprendre et belé ba kufa banjela ba Turquie ko kata c'est pour na kota ba Grèce la mère médicale ozomona ba Joël Zowa o ba risque bazo ba risque ozomona alors na vie tout ça na biso ndeka apprécier te surtout les locaux ici la raté cause on apprécier oui la té parce que chaque chose a son temps voilà bato belé ba kanate bo na poto lo bana ba poto ba arrivant au coup de ba arriva pété ba lota pété mais le lo bana ba pe na poto donc chaque chose a son temps en fait et loko ici la raté ba wela ngote ba za na pe pressé te tant que loko ebika ki ici la té donc il y a la vie encore l'espoir. Donc voilà. Voilà, on dit courage à Carmel Odia. Si on a l'occasion, on a la vidéo. Tout peut choisir, on a l'occasion de la vidéo. On est des cœurs avec vous. On lit toujours en français, loin des yeux. Près du cœur. Sois forte, fils à fille à papa. Carmel Odia, là où tu te retrouves en ce moment. Voilà. Tout comme son nom, un grand merci à Edwige Kaboukou, 3 fois star. Eric Kabongo, le code de prix 001. Un grand merci à vous. À vous taper sur de prix les États-Unis. Voilà. Justement, Malika, tout l'amour qui au cœur à scandale. Sous Tomoni Agabi,
à ça l'émission là il va parler pour tenir ça engage son auteur tout ça micro to gina ba classe ya gabi le bien émission mutunyo so oya lukila nga makambo alekaka ata ko insinuer que pour citer comme moi mututé balobara toujours malobara biso malobara ya kana pouvoir balobara pouvoir mais malobara gabi lobby tout ma page polémique bazu ba photo ba naso atika biso pe à l'air zam yana makila na suzi ba to bati ba biki ya gabi ba ko passer message pa na bango ba communiquer ba youtubeurs mususu ba mal intentionné ba relayer ba tombolo ba biki ya gabi lobela ki bango ko kana lika modèle là comment tu as digéré ça bon ba youtubeurs wana ba boma pe batuté c'est ça eza ba youtubeurs ba ndokipe baza ba boma pe batu ba lia misuni ba yebi pe agwa misuni ya moto na nyama na soso na moto normal différence nango mais c'est na makambo yo ben oui boteka ya gabi ndeni oh balanda ba page ti soki ya gabi atenge ba komba batu siko ba page nde bati siko basike balanda ba page sike balanda ba page ya gabi akoma mabeka pa akoma kote ya sila ok tanga zaka contre sila zaka bien voilà c'est-à-dire na mukili on est aux aboti na mbogo okanga na sto mu commande ni ça discours abi que na za fana sila bo sili ke tina mo konja mboka d'abord ok o tu cherches comment to ne pas bongo bongo au sommet on ngena mukili to komiso olobela sila on a droit erreur te dans na mukili so olobela sila okumisa sila on a droit erreur te voilà on ne biso moto vandi boy na entourage na biso to na bato pe bana ba préférence na bango mais to petit ça bango te parce que ça préférence voilà préférence ozo comprendre mais to risque tina mo konja mboka so bika ke fani na iza kasila bo yini na mo konja mboka poto mona même pour fane maman olive fingama voilà qui c'est biso préférence qu'avait ici préférence toi la préférence ozo comprendre c'est-à-dire des carrés ya gabi akoma mabeka pa koma côté la sila il faut de ça la différence c'est bakimukala ya gabi aza mukala te ok tout le monde qui si la connaît pas maman ni ça connaît la gabi akine ma Teresa c'est les contrats na batu misusu c'est les contrats de tout le monde a belle dame sous des places mo tout le monde a batu ba hollandais na sima baninga pa génération na ba yaya mususu mais na batu nyoso belle azana bango ba génération na zate bango nyoso ba yaya ba ya na ya théâtre na âge okuta mais ba ya théâtre mais ba ya na expérience mais c'est les contraires na si là mais c'est le contraire si la tambo na ba gabi te ya gabi ya kaka so ba toucher si la pour mona ke motema mabe diviser côté en quatre théâtre ok la vérité o ba bombaka o ba tu ba bombaka ya ka oloba ko étaler malgré ce que dans comment ko yebisi azala prudence parce que na mokili to koma oh soko olobela sila faut za prudence na maloba biso don na droit erreur te poto olobela sila yo moi te ke ba portant na presque pour ba millionnaire à butu mais le quoi na lobela sila na droit erreur o mimela nkolo te na mema kolo te kolo ça ba fundela wango ti ba fundela ngango kolo yango obenge ka kola likambo o bike na mila na butu eza solo na lobi vérité on s'est senti lésé pourquoi ce millionnaire à butu te voilà voilà yango moninga na sala choix si la pour niveau de grand esprit wana na grandeur te grandeur d'esprit wana te c'est trop fort je comprends parce que bofundi ya gabi bofundi poani te babi famille porter parce que babi que niveau ne peut être à toka confirmer que ya gabi nda lobi pe bongo ya gabi comme ta boma batwana mais c'est que je me pose la question gabi que moto nyos parce que na habite là non ya gabi au boma Diana est déjà ce que Diana succès a sauté pour Diana pour finir 2020 en 2020 bon est-ce que en 2020 on est que Diana bazali ka ba section bazana est-ce que ya gabi bomé poani c'est ça les ba ko supposer li kama mwana na ye les ba ki mwana ba tokana ya gabi na bande ko boya Diana tokana na gaita babi que peut-être motema na peut-être bo mama po ya gabi ola na gaita te petit mukile ekufa ma boy nde muta génération na ya atokana na mwana ye taka tsu malika lobi abi ako kata mutulika oh ben oui eh kolo okazala ni lo kwa lo okombe ni vala ndeni na kata na mbeli so bakangi nga na bi papa botuna ye pourquoi na kati kati
Voilà, tout comme ça, bisous. Ya Gaba boyaki. Parce que nous, même n'époque où on a, ils sont tous contre Ya Gabi. Il y a peine je me rappelle. Mais Ya Gabi n'époque, on a un journée, c'est moi de soutenir. Les qui n'est, toi dis ça. Petite sœur de la famille. Azaka un journaliste ou ya kaneti matanga. Ah, il y a Gabi ba série wana. Biso to télémé le comportement ya Gabi. Il y a ko toucher. Baza ba journaliste bando soutenir. Ah oui, je me rappelle. Ah toka oui. Bando soutenir le ya Gabi ko mabe. Je me rappelle. Donc biso to bando télémé ya Gabi te ko toucher bo épété. Po ya Gabi il a biso ma solo ba Baptiste awa ninga bota na leya. Po ma solo leya na Baptiste biso to yeba ngo ya. Tout no ya Gabi. Biso to yeti ya Gaba comment na niveau kangisa fivette na parquet. Parquet voilà, je me rappelle. Azana ba journaliste bando soutenir ye. Ça va bon. Nga non lingande nene botayi abi mata pona une fois. Ayena ko défendre non ya Gabi. Et liba les pekisa. Liba les pekisa. Mais tant nga balaka nene botayi bando fandela ngati. Tozaka na biso bien. To koma na biso sola mais na ben na yebisaka to kuta pa maman Irène Masiandoki. Nga bo senti liba ndeza bitumba. Au moins tant yo bali nde bato ba komi ko selo ba émission. Et là on commenter sur les autres qui m'a pas. Et là on a commenté. Ndima. So so mapate ko ya ndima. So mboko na commenter so mapate ko ya ndima. Libala na ba réalité. Et go tizo ba pété. Omoni. Mais siko lelo, ya Gabi ofinga mati. Mais na temps wana nene bota ya tika biso te. Tant musu to telemela enda ya Gabi. Ata bebe mlungi. Ah nga mutatanga mulungi ya réseaux sociaux zati. Ah yaka penza. Avant de compter la nini déconner normal. Eh décarré. Nga na réseaux sociaux mutatanga mulungi ya zati. Otanga mulungi po ba ino ndene bakatinga munoko te. Bokatanga te. Ouais venez ya bali ya silama menga na silama te. Yo zakaka. To kita. Ota mulungi te. Mais fanya Gabi. Soko te mulungi ya kotende bato siko bana minute bazo finga ya Gabi. Pourtant ya yela ka biso na temps on a biso to bando telemela eloko ya Gabi bando sala te ya Gabi boyete tika boye. Mais siko le ya Gabi komi mabe parce que Gabi komi ko lobela sila. Pas porter choisir parce. Mais bato na bande ko encourager baza pe ka enfit. Babe la kibe jouer ça venir baba la kibe on va lui tout ça là le molo te Gabi na buto au fini kingo. Et quand on crée pas problème. Et ça le kuta ba jeunesse ba mono bandoki. Biso to lota ba jeunesse combien na buto. Mais bon lo ba. Na lota combien. Open no moni open doki. Karachika. Yango moni nga ato yé tongo midi poka. Malika bona ato komisi ngende no yate. Poso ne si na lota on na lota yo. Ato lobi malamu nganga no yate. L'homme prudent voit le mal de loin. Ozo comprendre. Yo kati ba YouTubers ba ndoki ba zate. Ba yibisa biso ba quartier ba kolela ti. Ba classe na ba nani. Ba kon na ba tanga ba sisa ba zo ba certificat, ba diplôme ya certificat na ba diplôme d'état, ba ezapi. Ba sisa na ba konni. Ba sukwa na mbula na quartier ni. Que ça soit na ko na makambo. Oui. 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 To vivre na ba ndoki. Et bien, baby, c'est bon, on a vu au moins, bah, il faut bien service sur le comportement dans les réseaux sociaux. Eh. Mais Gabi, ça fait très attention dans le bané. Il y a Gabi, ça fait très attention. Il faut y avoir un cœur. Comédie, n'a comme en réalité. Comédie comme en réalité. Oui. Comédie, n'a et comédie réalité pas mon social. Même quand famille on peut soi-disant va porter à Gabi plein ça que c'était important l'hôtel est que mutu ça soit c'est important pour ces gens bato intoxiqué bon c'est important. OK intoxication bah ça va me casser sous les effets comme ça là on cato c'est c'est important so intoxiqué bon c'est important. Ba na droit ko revendiquer pour ba na droit ya ko répliquer parce que ba intoxiqué bango. Donc, bah, on a choisi. Tu peux ça sans sentiment. Tu peux pas accepter ça, qui que ce soit, avec ça, il y a un sentiment d'intoxication. Il y a une intoxication. En français, il y a une intoxication. Je suis intoxiqué, voilà. Voilà. Ok, karaté, il faut qu'on fonde à bango. Quand il y a ça, il y a sorti. Pendant le bilan, ma bête millionnaire à bouton, il y a ma bête. Mais moutake funda kaka pas peser yo vous comprenez pas peser yo kaka pas c'est sa partie mais pas c'est ça batou qu'il y ait pas funda qui
Mais l'avenir nous donnera raison. L'avenir nous donnera raison. Parce que bah regretter là, acte sur ma pose après belé ba regretter après ba ko regretter kata le loté. On a dit l'avenir nous donnera raison. Attends le loté. Les temps est le meilleur ami de la vérité. J'aime ça. Les temps est le meilleur ami de la vérité. Tu peux s'attendre en temps. Attends le loté un jour tu revends ka la vérité ko betama. Bato belé pe le ba pe bato le ba pe ba makambuti. Tozo yo ka rapeti. Voilà, on dit toujours si c'est vrai qu'il y a Gabi Bazar va apporter plein de si c'est vrai bon on dit courage à Gabi. Moi je sais que bafuna muto atenge comme moi muto pas la précision. Certes peut-être bon beaucoup sans ami malgré bafuna pas malgré bafuna pas que bachaka da na photo dès qu'il y a des pères et on va interpeller qui OK ko répondre mais Gabi je sais pas soit très comment mon émission bref tout ce que nous sommes ba manakinya babi laisser des morts enterrer leurs morts bo so bo pour ça ko nèg bo so bo finge na bo finga da akena poto na reta bo finge mais bo na théâtre par si là na kenda poto na bo mwana c'est ça OK nana on a kata théâtre kenda poto ya bo mwana ndelo kwa si là po si là na kenda poto ya bo mwana nani on a par si là kenda poto ya bo bébé eza nani ce que les bonbons il a vu sur la photo possible il a vu sur la photo il va preuve à la preuve ton ça pour ça ba preuve tout le monde a pensa ikambwango tout le monde mani ke kuta ba kenda poto bo mona photo tout le monde a été manke mais ton dima ka po yem taloba il a vu sur la preuve biso nyo so tu poto na kimokolo poto kimokolo eza bien ezwaka OK vivre en réalité mba moko donc ça là be chawe koto ko ça pour mutana ofinga ega kenda poto kimokolo boya ke poto ya agi soka kenda nanu to finga mutake kimokolo bo so kenda yusko kina ya agi so ko kepete oyebi peut être msulo bo la mukate bokila ba réalité faut banga bokila biso te ya nzambe o lobi na Jérémie Chebani macha bokila yango ya nzambe kagena pe mana fibre te pourquoi na nini yango biso to sila te to zakaka la kaisma bebele mokila ngo ya nzambe penza mokila za nzambe owela likamuni ko wela ko beta no tolo te po yo komi kuna ba ke lobi ya balala libana basa devant ba immeuble bataba ba kolo na ba moto basa ba comment kabela ba mituka donc via mutu le lengeni c'est voilà tout comme ça on a pété comment enchaîner un chapitre oyo tout le monde va vérité tout bima kuna malika oza toujours parmi bato o balika ba ko kera scandale la dossier le mal basiko tout le monde aka un certain moment ba la biso ba bien truc malika ba bali la kayo mo bali na dossier na check pour tout le monde guerre qui mi mena ba révélation ba audio alors que bango ba sala na kati ya bela ba souffrir makasi ils ont parmi bateau besoin grâce besoin ngulu na ba bela na belle vie souvent rabino banda est-ce que c'est vraiment amour alors le baki on a quatre ba souffrir mais banda ba sepela na likambwana okolo ba ngisi ngade mambo balela na de tombo beta ngo bosekisa na bino nga penza nga bala muluba yuzo muluba ti siko babeta makambo maîtriser te to so madame na banga lubana bango tam sa lubana bango bien te mutunya sona visu boyebani ya lo kwa de carreaux de konang mobile soko bala faire part no pesa ya normal mais faire part ikoko matiki na duela to sale c'est ça hein c'est ça pe na ville ko na peso ka conseil moko na vie atende to tambola bo so moni malika kabeli yo OK ko soupa mutentel ko linga peso sur le deuxième tour pour le troisième tour on est même petit et pas mon compte mboka c'est beaucoup de pays du polo linga plus même moto a pesa quand même ils a qu'à secret comprendre OK secret galo kimbimbi na lobby te jusque là pour on a confirmer le comment boy to nini au-delà ça prouve que bah souffrir bien na ça là la té no temps sur beau temps à pour souffrir mais les bandes mais on ça action comment on a bloqué modèle wana c'est déplorable vous avez na 4 vous boire na 4 vous devez voir se dire té biso to bando ça là té biso to zeka ba pire petit na pire serre biso zeka ba pire petit na pire serre biso to bando ça na biso kuna té hein bato ba vivre réalité les bato ba ça la kuna mais sauf que bato bando ça kuna sauf ba ko témoigner de lo mo ya bongo moyen muta boya ngo ezala te
parce que eza moto au témoigner eza moto auti na kati ozomona biso tozaki na biso kaka ba piu petit mais non tozaki engagé ozo comprendre tout comme tout comme peut tokozwa te mais par rapport ya moto azo travailler aza au mériter kozwa ozomona parce que azo travailler omoni na vie mbongo o moto aliaka na sentiment ne ezaka mbongo o moto ozwa na motoki na ye ngai mbongo o nazwa na motoki na nga na lela yango makasi mpe nazalaka na courage ya koaboutir nango makasi du genre ya kolonisa yango epa bandeko na nga makasi dekare ngai ka mosala youtube oyo nde etangisi leki na ngai eti leki na ngai nzwi diplôme ozo comprendre souvenir ya vie na nga mobimba oyo ke ata lelo naza te motu na nga etie na se leki na nga soki avandi otala bana na nga aloba te soki lelo natanga classe eza mpona mama na bango grâce à ça musala oyo ifukera nerve ozo comprendre donc eza mabe soki bato bazo travailler bozofuta bango te mais mieux faut bokabola bata libanda po tanga pe na moto libanda na yoke yoka bongo esanga mabe normalement le quoi ndeko nanga mobala zo travailler quelque part ba futa kaete mais bazo kabila bata libanda mbongo to bazo sala bata libanda malamu na bolamu voilà yango no moni bolamu wana ekenda plus mingi na chantage parce que basala yango ya matalana basala motema te ozo comprendre yango ekenda na chantage pas basala boko epese boko yeba te donc tema ya bango siko ekenda yango de ça dit soki mbimba lobi bongo yango no moni ekenda siko na chantage ozomona mais chaque chose a son temps mais kimi soki moto avandi na kiti mpona ofinga malika ingrate po ye ne ekomeli te mokolo ye mpe ekomela ye moninga soki eyeli te okoyeba lilo na yango te zoki eswaka nde boye te fo ekoma bato na nene botai nene botai avanda ti ta mosu abangaka mpe batangeli mabunga yango evandisa ye asilama na ye avanda mpenza menakenda audio na mama abiki mama mare matalana eleki makasi mpona natuni question na malika komona gelo akoki cameraman ya bela ana kofuna kuna abina bala kutu mama soutenanga ti parce que natumi tunga ndeni gelo abala mama soutenanga ti parce que malika on a dit que pire petite abali mère abalele mobile que c'est comment la confusion c'est les gens disent des choses à son contraire ou comment baloba makambo yebi te baloba makambo yebi na bango te baloba makambo yebi te mpe baomaîtrise te balobaka mpona kohumilie po basepelisa mokonzi po basepelisa madame po bahumilie en fait on a dit nano ekomela bango te mokolo ekomela bango baovanda baoloba te mpo ani nasalaka boye mpo ani nalobelaka motu boye ozo comprendre kimbi bazaki engagé ti basoutenir te bosikonga te likambo ba Richard albali comme entourage on peut que kimi ba rebabiki entourage à Belleville za mabe ba souladi ba komo ozo se répéter mingi de ba ko babi ba papa Serge ba mama top ba ya Ziza ba ko babi entourage wana peut-être ba ko babi ba audio ezali ya ko bomana ya ko faire ko bomana muto na bomonga pe na bomoto bomana ki songi et ça pas makaba ezali entourage à Belleville faut changer ezali c'est plein de toujours entourage à Belleville ezali mais Richard azaki mutu na bango ti Richard mutalobi yango eza biso te Richard palobaki yango aremarkaki te mosusu des fois un moment akoma délaissé yango na peut-être esalaki aya soulever eloko wana sa mosusu bakoma ekobeta ye biloko akati bacuki ozo comprendre te wana eza 12 te cuki ozomona sa mosusu ye moko Richard akoma ekozwa bacuki yango ne pusaki yake aya koloba yango ke mpona entourage parce que Richard aza mokolo mpo areproche bele obanga motu te yo mo te ke bakoki otombola eloko yango te batombola yango te on dirait Richard aloba te mais eza makambo oka bato beli mpe balobela likambo ya nini ya entourage toyebi te entourage yango basalaka nini nayebi te entourage yango balobaka nini mpona bato nayebi te entourage yango conseil nini bapesaka obeli mpe aza mwa moke te aza mpe mokolo estce mpo asala likambo bien faut kapeka entourage ebiloba koyokana nde ekomi compliqué nayebi te
Non, il y a pas une minute de silence pour comprendre. Et il y a des minutes de silence. Eli Mwamba. Eli Mwamba Motema. Maître Magloire Kassongo. Ma belle Serge Kissali. Il faut comprendre le corps. Nous allons digérer. Non, digérer, on va digérer les idées. Richard, il s'est fait le bas de Kabuka. On a digéré les lots. Maintenant, comment Richard peut dire qu'on fait dans le niveau, qu'on porter dans le loup. Bah ben, ma taille dit un loup. Qu'est-ce que le mot? Oh, loup, ma taille dit le mot. Et ça va côté de la proba. Elle va. Angélé Kabouana. Elle va dire là, mon bébé, on pardon. Oh, mais c'est de l'autre. Ouais, bah, Maté, vous ne savez pas, il y a go là. Non, Maté, il y a go là, maman, dans le bas, il n'y a pas d'année. Il n'y a pas d'Irano. Maman, c'est maman Ngoudi, les autres maman Ngoudi, c'est maman Naï. Abine, Richard, comment porter ma taille. Beaucoup ça capable ma tête na matanga siko point avec un film mané ko su. Et pas babir Richard pas même mais bien la famille beau ya pika koloba. Ça moi veka la bela. Ah c'est bela le même Richard ko par rapport à famille est bon ba ka ni ba matanga ba bien famille so matanga le ti makamboza. Dans des abos sont mis de là mo be monani na matanga et ba pesa pour matanga bo mutako porter garant loba na e. J'ai mis $. En tout cas, mon lit mon épée m'a qui m'a monté sur sa koufi nae. C'est pas la peine que le koyeba alia qui amela qui est ça là qui. La dernière temps pas comment sous tourner puis sous témoin négligence c'est côté qui. Tout le chabelita moulaï, bah les souvenirs qui m'ont manqué, mais la soupe ah bon bah fou, moi dit pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Pendant malade, je suis pas formé, qui m'a dit que m'taye pas qui Richard qui mbimbi. M'taye pas qui mbimbi, Richard faut d'aller bosser avec qui mbimbi. Qui m'taye formé qui va tout babi sous quand les pourquoi parce que bébé da qui mbimbi bah sur la paix sous na merde. Ndeni qui mbimbi ko va na pembe na meilleur jour qui moi na papa Richard pour faire qui ne ko kana ba ko ba ya makasi na ba bandi wana ba la ki kimbi ba beta kimbimbi kimbi na tanga te le maman beta so ba kimbi pas kwa so sa mboka kuba to za so mo mo habitu bango mon collègue chaque chose à son temps c'est ça chaque chose à son temps voilà faut la remède est la meilleure solution le temps est le meilleur ami de la vérité chaque chose à son temps les kimbi bazaka ke les batum suku wa uzaboke ndi baya makasi pe tana bango mokoli zali bakeli quoi que le mo balobi na avec na YouTube abi que si la grand esprit belle vie asa hypocrite quoi confirmation na ngambo ba famille libota oyuka kiloko na ndé ya sikeza te biso mu d'être confirmant ngoti tu te zara permis na sila parce que tu bi kaza grand esprit parce que tu dis que ça grande. Il faut que tout le monde soit normal. Comme valorisons quand tu pour battre vous pensez que tu n'es pas fin si la bombe éviter que ça grande esprit. OK. Bah yebi. Et ne pensez pas que ce motif soit au fingo parce que oyeba ozakati na OK. Et encore il s'engati muta so combattre parce que on mona oyebi loko ezakati na ngati. Ayebi yango isaka combattre nga. Si vous avez confié si la bonne, vous avez confié la signe, vous avez dit que si la grande esprit. On a sonné la complexe. Bah finga parce que si la da privé bangoye, c'est normal. Alors pas kiango. OK. Bazaka na manque ya si la yango na esala ke ba finga. Donc rien de spécial au baloba na ngambo ya est ouest ici nord parce que nous sommes tout bisimo déjà citoyebi. Pe bango pe ba yebi. Voilà, c'est qu'ils ont comme qu'ils sont sous déjà Malika et le sous le but avant la poser question là dans Naza benja d'accord na nyonso. Tous ayé gabé qui sambala. Voilà, Malika oza parmi bateau pe le perda moko na yo maman abotayo on lui passe beaucoup fait la maman des alaka. Question na ngezarabo na matanga on a ba divergence c'est gros anango merci ba divergence mais maintenant matanga ceux qui m'ont apporté soutien na yo fa na yo est-ce que na rapport ba rando ba ninga ba influencer aux hommes ça au moins dans son grâce mbizi to bien na Karim ko ba sola te Karim gauloise ye warrior mais na matanga boye
na likambo même ndekule ba wanga ba dire non ça m'a bé fallait pas au bon akari il faut que ça bon akari même temps matin la maman na donc ko ba saka pour quoi pour que je suis mal malika. Bon, parce que mon lelo ba aide en comme un lobby chantage. OK. Ba aide en comme un chantage. OK. Netinga vraiment dès Karina ko sayote na za souvent te pour nous ba aide ba tunyo so. OK. Vous comprenez? Mutu so ko ndima pas ku feli maman azwani mais lobby to besoin en rando. Vous rappelez été pour voir rendre des abofinga na bosala nyoso me ko rappeler muninga te bola mo bosala. OK. Nde yango vrai rando. OK. Mais oh biso ya YouTube ya bandoki to zana bango ah. Ça. Vous comprenez? Matanga eza nango moto sa kufi na ye. Ata ba sele cotisation te akunda makaka. Vous comprenez? Mais ils ont dépendre de moto sali cotisation. Tant que sali cotisation, ça on a monté mani bala Alex kaza bon samaritain. Aza moto malamu. To lobby pour lobby tant ba ofinga na susa rappeler que na sela ka cotisation. Donc c'est compliqué en fait. OK. La vie est faite des choix et des décisions. Là, c'est un bizarre monde à yébini dans ça là. À rejoindre toi kotika. Ben bien gagné zone ça mais fois chantage abonné chantage le voilà maintenant tout le monde qui est sur déjà message à souka la dédicace sur votre chute déjà. Bon s'abonner, bon partager émission, bon liker, bah remarque na bino en tout cas ça va biso bien. Voilà. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis un grand merci. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur nos différentes chaînes. Au revoir.